Mon amour, on dira ça na famille, mon amour, on dira ça na bande côté, mon amour, on dira abotama na nzela tata na mama te. Donc dire, moi na Joël Show azofinga kofi, azofinga bato, afinga bato belé. Mon amour, azana na kini pousser ata mon la chasse vivre ko lukama tembele poalia. Ba memie poto kala so ba zelu. Nani? Moi na Joël Show. Vidéo vitesse. Kofi pena na nini na e bato ba poli pena lo wa biso bazati. Ah? Mais ça yo je ne peux pas poli. On a la poli ya mabeba na ba osala bazo kosati. On a ba osala ba okosa. Tala, o monika mo pao. Senga ka wera 1 mois. Le ba ka wera def sanga tricha 1 mois. Vidéo vitesse. O mette na minute to na actualité mo kote. Muta beti 3 arena. Na place que batu na ba sala promotion ya ba concert a beti. Na place que batu ba lobela musala ba kende ko sala na poto. Mais lelo ma finga tombami donc 3 grands concerts e betami et ça na actualité te e bungi. Phénomène ezanini. Vidéo vitesse. Hein? Donc la Koffi Olomide mawa. Koffi Olomide. Denga za bongo. Mais niveau ba sangeli Koffi Olomide. Nazo bisa en vérité. Batu bazo manquer Koffi Olomide makasi. Batu ba sangeli Koffi Olomide na façon moko parce qu'on azo tala sikoyo. Koffi pena na nini na e bato ba poli pena lo wa biso bazati. Hein? Vidéo vitesse. Ba leader tunde bazawana. Yana mutu moko te so ba fingi oyo kyango obetango kare swaka. Vous comprenez? Swaka bango. Le leader n'y a pas de bon. Mais oui, oh David. Donc soko bimio fingiye. David. Soka yoke swaka bango. Mais songa yoki. Il faut swaka bango. Yo ganti ma finge swaka mutute. Yo ganti Koffi Olomide ti ba finga yo wana donc so atelanga buga na oseka. Afandi pena bo imer pe chanza beti liko fena kiti. Vidéo vitesse. Tant wenge pende panzani. De ba guerre bandi. Tant ba guerre pende bandi que non mais hommes reye koto BCBG koto. Oui. Mais soko tali ba guerre na biso. Au monde ezaleka ke donc ezaki nango loyal donc pour ka ma finge ezalaki te ya koboyana. To boya ka jibe bata jibe pe ba boya ka wera. Vidéo vitesse. On a le rôle Alexis. Alors ba na confondira zo be la ba pauvre Radjakula. Alors, la confondira sur la fait chaud à Mbemba. Koffi Olomide. Moutaemba diva. Moutaemba ba droit de l'homme. Ah! Mais, éviter. À qui la faute? Faute c'est à Koffi Olomide moko. Faute c'est leader na bango faut télé mais la bango faut vidéo vitesse. Ngana ko banga bango. Ngana katsama ko banga na banga manike. Ana na problème bota ke potono attaque posotika le ko bongati. Ngana ko banga bango. Tono banga Lexi wet. Mutane longa tata mbimba mena ko aussi 30 ate. Ngana ko banga na kati wana to kisinzo. Mutatoka na mabelo ndiema ya fufu donc mutu ngana ko banga na kati na bango no sobazana za. Ngana na mutu na ko banga bango. Vidéo vitesse. Bango balinga ba leader balala bango sala ka bango bien. Bango nde bazaka bon. Oh, bango to mona ba chroniqueuse wana mona bango to ba baluka na posa bango za ba leader balala bango. Bah, on a posé mon salaire. Mon salaire, on était muto repoussé pembe na leader, mais nous autres on est muto et repoussé pembe na musicien. Kasi zela salaire ba raconte na bango côté ba leader ba beng sa ba kuta na so mona tamoko la ti pantalon comme ça nzambe lo ba kama ko lo mabe to aza ko beba na batache ba ta kabilo moi mi kuse pour mona kaza mi pende ya vidéo vitesse. Andenga masola balabala. Moi constamment ba to ba sali o ga weka ko ka so fula ba to teze solo. Kofula c'est trop dire. Batbazo a son esprit à travailler. Batbazo a un esprit à voyager. Batbazo a un esprit à son bakar. Ok, bateau ba son bakar ba voyager kawana. Ba sala na travail pour boyer ba bango lelo. O be héritier pour les lois à l'héritier bi combien de temps ça dans maison mère. Vidéo vitesse. Ah monsieur Koffi Olomide. Ah! Petit na ngai. Nini zoko sabino. Yo zoko sana ke mutamemi na poto. Amelaka soupe na sani na ndoka Koffi. Est-ce que Koffi mkonyo ke mela soupe na sani na ndako na ye. Koffi ana bino bozolo wi ba fort boni asali. Pour le leader na mnaza la makasi le lome mabino na poto. Mais bino boza na baki ndoki. Hein? Vidéo vitesse. To beti ba concert ebele ba francophonie, to beti ba makambo ebele donc ba to comprendre ko orchestre ça na ngo pepele. Donc c'est na tembo dans ces autres là on a masola balabala ozolo ba ke bilan ya Weranson en 2023 eza pepele. Asali makamba bien. Mais makamba bien. Moto oti ko beta concert wa zaki invité na roi. Concert mon baba to ba kota eka kuna ba diplomate. Vidéo vitesse. Mona moka le so ba zelo ke poto kon ni matedo so ba la ki so ba kitie kupotale na simo kantonde ba kwanza na léopard. Vous comprenez David? Donc mona moko ba komo mona lokwa na poto ngo ba komi on dirait danger OK biso kutu poto. Vidéo vitesse. Donc so tali na mwana wana donc azana on zali soko mupanzo ndie ba nini ba benga ngoni ba terrasse ponga bien beteni mbula 3 jours e bukani maroleka Koffi linga a coupé la balèvre na nga pesa yo vidéo vitesse
yo ba lèvre yo bi si Kofi mona na vie na yo bi si Kofi to longo na mama lia nan to longo na mama lia ba so Kofi leki na nzia na bango yo za mwasi yo za mwasi pendo telemo lo bipe ndeti lobi na otala mwana wana azana elunga deriki il est mercenaire oh mwana muki a 30 ans mais azana na problème à quoi fazata na quoi na vie na donc amiye baraté soka zaka mukolo to mwana muki ah ba ngana holobela Kofi oh lo me de musique comme une impolitesse. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce net moment, vous êtes tellement nombreux. Et on a une émission à Bino, Bolinga Kaming. Et donc, on est sur www.idéologie TV, David Wembe, Nazope Sarama, Kamunenga, la Rapone, Sarabino, toutes les choses qui s'est passées ici en Angola. Et c'est un David Wembe, la Sarabino, Nabete, la Rabino, Bambansolango, Nengenini, et les Carapenda, Namboka Oyo. Vous massivement à Idéologie TV, abonnez-vous massivement à Masola Balabala, Bokozala décide. Donc, Masola Balabala, Idéologie TV. Ezalaka ke loko moko David Mbelelo na zabongona Adisha le sénateur aza plein ya ba bouche autorisée ya Weranson mais Adisha a évolué ka bongo na Angola donc avec Adisha on va essayer de parler à long et à large mbutu ba des autres tozoye baté et côté les places nini pour lelo ezali kamboko yeba les pourquoi mabe ezali au sein ya musique et pourquoi ba chroniqueur to ba journaliste ba komba kofinga ba musicien. Donc on va essayer de parler avec Adisha le sénateur. Adisha le sénateur Ouattara. Ouattara David Wembe journaliste à vitesse. Na mon vitesse à moi vide. Olobi? Na mon vitesse à moi derrière. Vitesse à ma bé donc mais tala ya no ngama même so anu qui tagi mais na vu que 2024 Richard là au Simba. Adisha le sénateur bonne santé. Ouais, santé qui m'a vraiment. Nandenga morote to nandenga ya. Te nandenga pena wenga musique à maison mère. Donc qui to quoi trop nzamba bateli. Ah ouais. To comme 2024 on a besoin qu'on souhaiter ba merveille ba bonne année. Merci beaucoup. La famille Mobimba. Donc et ça dépend bien. Pour chaîne na biso na yapi mwa kala le susu na ninga ndako donc ça ninga kitoko fa on comprend ko kima non na kima te yo pesa des chances mingi na bato lelo bologoti logoti na balwanda donc pesa chance na bato logoti na balwanda pour musala oyo nga na yebi David Wembe tanga sala musala oyo donc qui professionnalisme nga na yeba ki yo bande ko luka bato nde chaîne aza na posa na bango mais lelo mututu akomika ke so ali nguba yeba na des personnes qui mbango pas David abi ko tala ma rapide ponini abwa kaka batu ba pese espace akosi kosima kamba ko loba suka nango abwa ki batu ko bike na masola balabala batu bakolanda na page ba otalanga to bakoma ko ya ko welela donc makambo eza ya bangoti pourquoi po eza biso to nyoko mina ngoti to bandi ponga première émission na sala tangu le roi de la forêt tika na ndako na mboka oyo mutali boso asala na chaîne eza ya David. Donc to bande ko nyoko mabatu misusu kudu bazalaka te bando tradition na musika melelo bo comprendre na normal yenda kimanga donc azolo banenga biloba loba kima nenga kenda nini donc yé David merci beaucoup na masoto wazo accompagner masola balabala na minute oyo to bandi anansika selon yo okopesa biso mwa bilan ya Weranson. Ouais, avant na 2023 na banana ko sima na orchestre donc na préféré kopesa mes condoléances na famille nyonso ya congolaise bauti ko bungisa moko ya ba général noko jise ifonge noko jise ifonge noko mokaza ki bien ba tout donc na famille na yo mobimba donc famille mero ya congolaise ba tout temps na okaki sangwana lobiti na publier ki nazangi na passe na motema pour na yebi temps tonda ko fan idéologie to bandi tongo so ekomi pourquoi to kuta rapeda ngai yo wana kaskito motopamba donc héritier voama Pichuzo la sacré na mona gepe kuta chade nini to zaki so to fanya na no jise to ko seka to meli to lié malgré tout congolaise to yaka ya rapena susu mingi te po bato ya biso bazaki bando pesa biso valeur bazala ka rapena susu mingi te to tikala kuna na ba monzo lumière ya congolaise bato ba valeur na biso ba patuki ya lumière alemba donc na ba maison salami ba héritier ndombe visor ye pendaza gérer makambutu ya nikokai nakata congolaise wana donc ça là inga pena passe kozanga général makasi bongo nakata congolaise donc ba mes condoléances ouais biso pena bilan 2023 donc ezali pena positif bomoni to beteki ba concert oti des fois Londres donc to beti ba concert ebele ba francophonie to beti ba makambo ebele donc ba to comprendre que orchestre ça nango pepele
Donc, c'est sénateur, moi, dans ces autres, on a masola balabala, aux autres, bilan, il y a Weranson en 2023, et ça. Pépele. Ah, ça, il m'a bien. Mais m'a bien. Moto oti ko beta concert wa zaki invité na roi. Concert mon baba to ba kota ka kuna ba diplomate. Na na beti na Congo. Roi asali donc ba yo tikele couronne ya sika. Roi lobi muta ko beta pour ba sepele zaki Weranson to mona ki wa kene na Londres. Ba diplôme muta beta concert bongo zala ka Michael Jackson. Parce que oui, tout ce qu'on a bêté qui a un fandi donc on est attaqué que Moutamata bambo mon a podium. Le diplomate a fandi qu'à sali chèque maman $75,000 pour Weranson. Donc atini bagé bamba donc qui m'a ramené les gars on est en est-ce que il y a bisanga ce que bilan la vie aux négatifs ndeni. To beti deux fois to outé un concert et invitation ya roi to sous concert ya biso moko ezaki na producteur to zongi to beti ba concert moni to sali ba to beti ba campagne to beti makambo danger to beti na king wana donc. Tout ça me peuple 2023 tamboli kitoko. Bonne année à toi, mon boss à moi, Ben Willy les Gabonais, puissance mondiale, Ben Willy les Gabonais. Donc, ma frère rebelle, place aux arts, Bodig Mata di Union Européenne. Bodig Mata di Union Européenne. Maramozo Salanga, Wana Salagango, et Gozala bien. Paulo dos Santos les guerriers. Guerrier toujours, Paulo dos Santos les guerriers. Bertoni Sinda, na bingo 3 fois. Salama Malam pour David Wembe et que ça la bien. A dit les sénateurs, na minute oyo, bino ba porte parole, bokoma na ba problème. Vague moro et koti na musique congolaise na minute oyo, batu mingi bazoloba ba porte parole mutu ba koti siango. Kofinga na musique congolaise. Eta ke yo porte-parole. Pour osa pena mieux placé tout solo du solo oyo. Adrisha osa porte-parole. Kofinga na Congo. Ndenge tokomba mona na minutes oyo. Osa la journaliste, osa la chroniqueur, bakoma kofinga ba musicien. Adrisha les sénateurs selon yo. Okoye biso succès loko wana soki banda wapi. Bon, on a profité d'un copé Sambote na FCC Mobimba. Donc, on a moni bongo Paulo dos Santos guerrier. Babi patron de patron donc on a bien un immeuble donc à soukate donc mbongo matara toujours. Paulo dos Santos. Paulo dos Santos guerrier. Ça va bon on a grand frère na biso grand Ben Willy les Gabonais. Vieux mon bien sur la question on a mondiale donc Bodri Mata de l'Union européenne babi beauté tina poche donc bambote na yo Bertoni Sinda bino tout FCC malgré tout na zo na 12 na décembre ba David Barenier bazini na yo comprendre le message mon na tina na FCC na comprendre tenga na bundela FCC tina TV mais mon stango makambu do kara do biso lia rambonga Paulo so okutani na ye do so okutani to lia la na ete do okuto lia rambonga ve Ben Willy so okutani na ye de so okutani na ye to kozwate donc dans Bodri Mata di to lia ka so okutani na ye de so okutani te olia na oti donc biso to ba soda to bundela PFCC na ninga ba kin pe national équipe TV tout botala ka bomonaka de ce peneza makambo fo benga penga ezata David passe au singai muke mkomoni na ndaka Ben Willy wana zo zwa biloko oya muke na Paul de Santa zo zwa bon décembre biso bilonga décembre zala kiti ah FCC ah c'est noté donc sur to le ba David omoni ba biso te bagatangu pour génération oyo yaki na ba guerre makasi vraiment ezaki génération wenge zo comprendre la guerre wana ezaki ya propre soin zo comprendre Adisha oza conscient que génération oyo yé na guerre eza wenge tant séparation salami ya papa chéri na le roi de la forêt tant wenge pende panzani de ba guerre bandi tant ba guerre pende bandi que non mais homere koto BCBG koto oui mais soko tali ba guerre na biso au monde ezaleka ke donc ezalaki nango loyal donc pour que ma finge ezalaki te ezalaki ya koboyana to boyaka jibe bata jibe pe baboyaka wera nde to bande ko keneke ndenge lelo yo na loba ino lelo ko moko na bité David Wembe nga na kima yo te bino bokomi ko zo batu misusu bakomi ko lokota cop na nzela so tali bato bazo finga wana o nyonso yo bazo finga bakomi si le internet bakamba ko finga na ben sanité ya ba mama ya batu oyeba bangwa po mona na chaîne o mona côté dans cette émission batu bakomi ko yiba cop na nzela ndeti nga na baka basambela nzambe nga commando breveté na fana na Angola po so ndeti na fana na kini po ebe kirela nyonso ba yebinga David nga so na simbi bana na ona yoka no kelande kofika ande mawa donc la Koffi Olomide mawa Koffi Olomide denga za bongo mais niveau basangeli Koffi Olomide nazo bisa vérité bato bazo manquer Koffi Olomide makasi
Batu basangeli Koffi Olomide na façon moko ce qu'on a zota la sikoyo. Koffi pena na nini na bato ba impoli pena lo wa biso bazati. Hein? Mais ça yo. Yo ne peux pas impoli. On a la impoli ya mabeba na ba osala bazo kosati. On a ba osala ba okosa. Tala, o monika mo pao. Senga ka wera 1 mois. Le ba ka wera 200 triche 1 mois. Au moins, on a besoin de minoko, on a besoin de sécurité, on a soko moni moko l'équipe sur internet, l'équipe na TV, le bac pas sa programme orchestre na bango. Mais soko l'équipe pas finga o lokuta. Bo bazo kuta na batu o ba yebi ko finga to ba yebi ko dresser bango tende bazana ko talisa bango nde bazali. David me makambo baby ozo comprendre te makambo baby tala. Mo so to ke ata to bungani to yeba ka fadi pela botali. Wala nkoyi wera to pelo fani wala papa diable. Tout le monde Koffi Olomide bavia bazankiele pour les loba les loba respecter musique na biso na nzela bavia wana eza na nzela lelo te o bato bazo sala lelo déjà bato da ba ki ko comprendre pe musique ya Congo pe si da bato balembaka na bangwango biso ba George Weah babangaka ba biso bale na Congo bang sepsote musique c'est rien na sotan George Weah zolo bango misieni nango ozo bisanga lelo o lelo afani na ba orchestre ne bazo finga batu yebisanga c'est rien na zalaka wapi. Toi, tu vas directement ba Koffi Olomide ba papa wemba ba King Kester ba wenge. Pour ba mboka na ba binaka ba ndombolo. Na mboka na ba binaka ba magie na ba mboka na ba binaka makambo ebele o ba tona ba sala. Mais ce que lelo po ani bino boye ko te ya bana bozana bango te bazo finga tout le monde. Adisha. Ozo o devancer moi maloba na ngai. Avant okoma na développement o ngala lingaki obimisa cause nango. Est-ce que tona lo baboy ma finga na minutes oyo nde mona tezo tala yo Adisha de sédentaire ma finga journaliste a finga musicien chroniqueur a finga musicien ezo baksani na musique congolaise ezo baksa eloko te ezo ba omoni wera emanze moka ba kofinga zande mandoki ya ba faible comparé boulot na yo na mosalo sala kala soki progresser ozo comprendre donc kofinga za munduka ba faible so moni mutada faible a kozwande batu ba finga ka batu po ya yo ka bien ndeti biso na maison mère le roi de la forêt ko lukane ka batu mo finga le batu abi déjà za na ba commando brevet lo ka ba dricha sénateur so meki na ye na pundi o meki odili manzaka CP ya mboka ko ya ko bebisa ba pi roger bazana ba papi les princes si ko orchestre belé lelo so comment senti po azala bien en actualité ayo kanaka donc il faut azara na bato ba fingela ke batu ngao yambanga combien d'émissions tikolo ko mona tatu na ba guerre kinga na fingi mutu na ko expliquer kaka ke bango biso to leki bango bako kana biso te bona muti ko kana fingi te et so do kana finga te imbécile na fingi mutu mais lelo bango so ba pesi biso sko yo po sa wana bakanisa on de biso to yebi ko finga te ko finga mais comme si bazolo ba binonde mutu bo bandango wengende mutu e bandango binonde bo banda ko finga wana donc soki na minute oyo ba jeune frère na yo o zo mona bazo finga mikolo seke bazana bango na raison po binonde mutu bo bandango biso to banda ko finga te wenge banda ko boya. Koboya na ko finga des choses. Wenge to boya ka to finga ka. Ada wenge bandande ko boya. Biso to boya. Jiba sele logo boye. David ni ana ebi eti mena ebi David. David ouais. Bo betanga David na ebi David te. Mena ebi David. Biso sko wenge za ko boya no ko finga. Wenge to finga ka te. Biso ne za no danger bo ma muntu sala bo so atuninga na boya ngo. Biso wenge za ka ko boya. Biso to finga na biso te. Biso finga ka te. Otiko ka mutu loa kizengi loko la mwana wana Joël so Joël choso ki nani mwana mwa zo mona ndira zaka na famille te mwana ndira zaka na bandeko te mwana ndira abotama na nzela tata na mama te donc dire mwana na Joël cho azo finga Koffi azo finga bato afinga bato belebele mwana moka zana na kini poussière ata mwana la chassa viva ko luka matembele po alia ba memie poto kala so ba zelu nani mwana na Joël cho azo finga Koffi de lo azo ba na Koffi mona moka le so ba zelo ke poto kon ni matedo so ba la ki so ba kitie kupotale na simo kanto ndeba kwanza na léopard vous comprenez David donc mona moko ba komo mona lokwa na potongo ba komi on dirait danger OK biso kutu poto de zaka yo moko so lingio fanda pour so David abili lelo akenemi kila okenda pe na kwanza osomba dollar te osomba ozwa visa na kwanza osomba billet na kwanza makambu to kosala na kwanza poke poto. Vous comprenez? Donc, il faut couper la pote, Afrique du Sud, Mati Montagne, pour aller voyage. Au biso ils sans visa. Parce que nous avons mon Joël, donc so hôtel non mon wana donc azana on dit so comme pension de ba nini ba benga ngoni ba terrasse ponga bien beteni mbula 3 jours et bukani maroleka
Kofi alinga akufela ba lèvre nanga pesa yo ba lèvre bi basi Kofi mona na vina yo bi basi Kofi to longo na mama lia nanu to longo na mama lia basi Kofi lekina nzana bango yo za mwasi yo za mwasi pendo telemo lo bipe ndeti lobi na otala mwana wana azana elunga deriki il est mercenaire mwana muki a 30 ans mais azana na problème quoi fazata na coiffe na vina donc amiye baraté soka zaka mukolo to mwana muki aba ngana holobela Kofi lo me de musique comme une impolitesse atabiso to awenyango to permettre te Adisha to solo ngona mwana nozoloba ezaki Alexis o santaki ndenge nini bata bala bolimbisa nga naza pour te naza contre te tozo sola kaka po makambo moko na ndenga mabete ekomi moko lekandelo faut to mettre fin nango. Adisha le sénateur to fandi boy to moni Alexis alzoloba na Kofi Olomide na bendi yo matoi aba na ebite yo peso a monsieur Kofi Olomide eti na ngai nini zoko sabino yo zoko sana ke mutamemio na poto amelaka supu na sani na ndako Kofi ese Kofi mukoni okemela supu na sani na ndako na ye Kofi ana bino bozolo wi ba fort boni asali pour lelo leader na mnaza la makasi lelo me mabino na poto mabino boza na baki ndoki yo za pas même atteindre niveau mo atteindre di distance na kozwa na tata botio na mama botio na banoko asangisi bino me bino poto azoli bino penda ko bofanda par rapport à condition bofanda ya na poto o amwana ya Kofi kutazana basuka kuna poko faza na bana ba mikolo. Quelle éducation mo bola sabiso sikoyo Kofi defanga pa wera un mois na boma bango na ebisa yo pona na biloko ko beta bango ba machette bakufa. C'est le roi de la forêt, le roi de la forêt peut s'engager pendant un mois. Na sepelisa bana na nyonso. Yo po anticiper no ka mabe ya kofinga kaka. O kasi bon bango ba yena ngo kasite, nyonga mbetu bafuta ngo na mbetu. Nyonga mafinga bafuta ngo na mafinga. Bon si comment ba laksa biso ko bango ba yebi kofinga ndeti ba yebiti. Mais ce qui totali ba propos na bango comme si c'est no bango bazolo ba bango ba fandaki na bango et Kofi Olomide nde atindi batu baba na kofinga bango balingi basala jemoko boye po na artiste na bango fallait poupa et yango bango baza ko répliquer donc comme si pe bazaka na bango na raison na ebiselo au mot David na le bakelo ko na bandela na émission c'est na sala soki ndengo bimaki bozongi chez bino kuti ba menacer papa na bino poko te senga te ke tata no fa ebisa OK mwana ngai tango otala te bazo menacer nga kotati le tango bimaki okuti ba menacer papa na bino to ebeli kambuto okota mbala moko. Quand tu as que Makambo, Adrisha ya défendre Werazo Silika na Makambu, il faut wera tindanga. Non, tant on a fandi déjà, on a zana Brazzaville, moi on a azelonge koya bo le roi mutabeti di bakuna na ngomba. Vous comprenez donc moi on a na kuta azolo bake. Ba wera na zaka na Brazzaville. Et touchanga son hôtel émission na kosa na Brazzaville mais na laka ba onka na royakin. Ton mona na yaka pena na massacre bango pena donc na dévora bango na seconde. Émission to sona Mathieu Bosch na dévora bango ka bango baloba lisusu baloba kate basaba na moko boye ba banda ka batu so moni feye ba komo loba ko ozotinda batu donc ko fa na tinne ka batu tant bino bo memaki batu na poto na boye ba eteke ba sentir na nyoso bazaka bazaya bata Kofi Olomide tant bino mimbo na poto parce que tant guerre et to retour il faut pas supporter ngo pourtant bolobi ko ce qui nani na mwana na mususu na bazo baso azana zemi oyo comme nani grâce kasi tango zwa ki wana bondo mona te kazala rapena Kofi ke bozwa ki eponani bozwaka allez sur le retour et bozu beaucoup mkofinga boko lobela muteza problème te bo avertir ye bolo banelika mais soke komi ya koloba na muntu loba do mwana na rôle Alexis alors bana confondira zobela ba pauvre Raja Kula alors bela confondira zobela fe Shora Mbemba Kofi Olomide mutayemba diva mutayemba ba droit de l'homme mais na ebité à qui la faute? Faute ya Kofi Olomide moko. Faute ya leader na bango, faut telemela bango, faut esa bango, faut bozana ba limite. Hein? Na ebisa yo. Ndenge ba Alexis ba ofinga bongo. Faute ya fali poupa. Na faut ebisa bango bazana ba limite so ya lobité, c'est kazo sepela nango. So kazo bate c'est kazo sepela nango. Adisha sénateur, nde to fani no boy. To bi mano makanista mso musika. Bato ba otala biso. Ezana elo mo esalamaka na Congo. Karim Mokonzi abanda ko sala na chaîne numéro na Congo émission za Gag Central abanda ko sala na RTCA Fifi Siwa Fifi Siwa petite sœur propre
Toyoka lisolo que Fally Ipupa muta sala po Karine Mokonzi alongwa na chaîne wana po abaneko finga ye. Wana version otoyoka. Na minute donc c'est que Fally Ipupa na tawana abanako linga te makamama finga. Omoni ba leader tunde bazawana. Yana mutu moko te so ba fingi oyo kyango obetango kare swaka. Vous comprenez? Swaka bango. Ba leader nyo sonde baza bongo. Mais oui, oh David. Donc soko bimio fingi David. Soka yoke swaka bango. Mais songa yoki. Il faut swaka bango. Yo ganti ma fingi swaka mutu te. Yo ganti ko felo mi deti ba finga yo wana donc so atelanga buga na oseka. Afandi pena bo imer pe chanza beti likof pe na kiti. Ah, ta mo no. Et swaka bango. Yango mona ya kende ko déclarer na chaîne abike. Ceux qui ont mon oiseau continue et l'eau qu'on a mangé collé dans la chaîne n'a bien noté. Natawana fallait avoir raison. Hein? Natawana fallait avoir raison. C'est rare dans d'autres magasins na bangote. Bazara bango na bango. Non, to raison est que batu. To raison est que batu. Na betolo li solo. To raison est que batu. Fallait ndenga mona ka bando finge bonga ke ko déclarer. Kasi po swaka it. Po swaka ye. Po swaka ye. Et ça l'aurait pas si. Tu as comme na niveau le bagage ceux qui muto azo continuer ah c'est nga a eloko na ngata moko ko lekate. Oui. C'est que bande ko soye. Et siko na minutes oyo. Na tawana e swaka Fally. Et siko na minutes oyo tozomona batu pe bazo finga batu. Baza pembeni ya Fally. Kasi bango nyonso na benda bango ti. Moi te que même hier Karina ke na pa na ye. Obi? Mais bango na nyonso tatala ka te za vrai quoi ba petit boya. Attends, qu'il y a un vrai cop. Tu vois que Karine a comment relobéler ou a fingaye. Et comment on a un cop? Oh, et comment cop? Tu y a quatre fingaye là en bas, tu peux ça là moi déjà. Au moins une minute tu as actualité mon côté. Monta Betty 3 arena. Na place que batu na yeba ça la promotion ya ba concert à Betty. Na place que batu ba lobela musala ba kende ko sala na poto. Ma finga. Mais lelo ma finga tombami donc 3 grands concerts et betami. Et ça na actualité te et bungi. Phénomène ezanini. Phénomène ezanini na musique à Congo. Vous comprenez? Par actualité minene bon misa te beti 3 arena. Mais ezolo ba mate, bazolo batena na sala ki boye miseni na yemba ki vocal boye mutunu na sala ki boye ma bazolo bela na bango ke ba finga ki ngandi do ba vidéo tout ezo sala masoki manike afingi GLT GL fois finga ki sinzora. Ki sinzora sora zongeli o te o kuna zongeli boye. Do makambo ba memele bon na poto yango wana. Mais bazobo sana ke bakende ki pona promotion mais na kinto zaki o mona bango ya nyo soki ki arena na biso bazolo ka poto ba flatter ba miibi. Moi c'est moi bala basa batambola na ba drogue na ba poche ba tiela mibali ko yiba wambongo. Ah? Na yebisa oti. Voilà là. Oh. Bon neti mutu lo wa jela no komona ko za muta bien. Ah moi c'est kitoko. Hein? Hein? Te kasi po mona kaya tiela ko poudre. Kutane fara jo mususu to gebetele ndako na tonga la muka. Oko kanton dire o ba nani bando benga nani. Omona mona popi mo ba film anda ko bimela batu bando chuba batu bambeli. Comment les arane? Ya moi si na esiko. Eh, non yebisa oti. Baba qui tourne na ba filtre belé mutazi pena fort de pena carbone katikati. Pour y pena c'est la fort de na journée mo deux fois. Donc mo c'est là na moi mo c'est là na butu. Donc so carbone pena ba facha mo ko na pena katikati à 6 on non sonné. Baba tchaka ba fort de tina mi pende. Oh David. Basi qui toko ngozo benga basi qui toko c'est que basi on qui toko basi. Ani mo c'est qui toko te. Adi c'est le sénateur. To fani boye ozomona mwana mwasi yemoka zoloba ke na yebi mutakala ya papa wana ezo salo ndenge nini mwana mwasi yemoka ami lobelela bongo azozala na valeur to azozala na valeur te ezana basi kutu misusu lelo kola misusu sindi lelo komi kosangisa na misusu bana kofi yana basi misusu kutu lelo bota pena kofa boya batu bayeba mais ce que faut sentir que ndumba lingaka yebati balalanga na mutu boye po azwa succès. Mais vraiment moi si est-ce que bakola na mutu aza mobali na eta beti pe de cela panzango mais tant au monde ya mutu osala makamba bongo c'est kazana ni bordel wana za ndumba tout à fait do yenga zana pena mutakala transparent de soit tellement zo mona tina sima do mutakala transparent donc azana na ndenga Congo ba staff ba musicien ba bureau ba musicien o balali so ba zu ba che biloko na ba on a quart de mois monsieur so pa na mpanzi donc plein monsieur so po yiko ya mopanzi. Voilà, Jaël. Non, c'est la vérité. Voilà, bah, na soko zuye même bah, bah, pena no, do pena ke, bah, ben on, bah, ma buma ngombo ezaka na basi bo bango sinyo c'est si là.
Donc affronter trop. Donc affrontement trop donc au tellement. Adesha yo do finga ye, yo do finga ye. Na lobby ngana za ko expliquer ye. Ki danger wazo linga moni sende tete amu asale ki basi nyonso ke yene mutu bakufela na ba leader yene mbasala boy. Aza elo côté, aza ka mwasi moko boye, alinga sala ndete amona ke aza danger na ninga potu. OK, basi wana bakini. De so muta lingi c'est que ma ekufela mbwa, do fa uta musika amona ya lingi. Mais mutu ayebi akolinga iti. Ngana ko banga bango, ngana katsema ko banga nena banga manike. Ana na problème bota ke poto no attaque posotika le ko bongati. Ngana ko banga bango. Tono banga Lexi Wet, mutane longa tata mbimba mena ko aussi 30 ate. Ngana ko banga na kati wana to kisinzo. Mutatoka na mabelo ndiema ya fufu, donc mutu ngana ko banga na kati na bango no so bazana za. Ngana na mutu na ko banga bango. Ngana commando breveté donc na mutu bien te de so ba meki na tumbi bango kesi mobimba. Te ba na minute so pe bango bazana poto poto na bango le belenge loko te. Oninga ngana banda okende poto liboso na bango na kenda Italie na 1999. Nga bando ke poto liboso na bango poto le belenge loko te. So na bilelo na ke poto na okende. Moi te moi na ngo sa ba aller retour à poto kenda razonga. Nga poto le belenge loko te. Te mais bango bazana pe mo na vitesse. Ba la vitesse te ezani likini. Olobi lelo ati. Ah masola balabala. Mais tu ebi ke lelo ba chaîne ezo pesa biso makambu na mboko ezo bunda. So de tête tomona masola balabala tozo mona ba chaîne VK Pro donc toza activé te na mboka oyo to aka na deux chaînes moko mutako leka. Parce que David a minga lelo ko ya manga so après une semaine 2 semaines. VK so ya minga kuna pa Carlos Cabal fo na zela isusu. Mais na kino ko leka 50 chaînes na journée moko. So ba ozana vitesse ko lekanga. Po banga baluki ka bo chaîne ya baluka banga so na kini so na fa na hôtel na tongo bo mona hôtel ba comment ko réclamer. Au moins là na 20 journalistes 25 journalistes. O bato bana se ba ozelo bimpe na bo metongo bo ndenge nini mo ko l'hôtel ko mo ba te o eza ba caméra bato musu bando banga ko kota ndenge caméra eza boy. Mais ah oui ça te ana na scène David bo na ko l'excellent pe mo na scène na émission te Adesha le sénateur toujours ko atteindre la biso vers la fin pour na ko arrêter hémorragie oyo ya mafinga na ebité pour la ministre oyo lem susu bino bo sala lem susu à l'aise pour ba ofinga côté mususu ce qui lem susu ba komi ko finga côté wera bino bo zandeni et ce ko pour na makambo ne ko maté ko arrêter hémorragie oyo et ko senga nini il faut kaka mafinga zala biso ko tawera tozala maboko ofuma tozela ngoti so boye so biso po biso ba banaka so biso to sugisaka so biso to sugisaka to lembaka te do bino bo lembi bo bosali comme biso do continuer kaka do c'est même que les kambo esili nango ko makamtis mais biso to continuer kaka biso tika les kamuno kite biso to zabongo ba bike pa wera so to meki ba yaka mabe ba ko finga ba tu nyonso ti makambo esili nango mais bango ba continuer kaka ba sala ngo pa na biso te ba yebi déjà nande tina okita kini boy na otumba mokili ti bato ba kufati pona ko arrêter hémorragie oyo photo ça ndenge selon yo linga to continuer kana mafinga to ko kata masola mafinga oyo te biso to finga kana biso to lobela ba tu vérité mais ceux qui pona ko arrêter yango ndenge zo kendele bazo banga lisu ba grand messieurs te ba grand homme le roi ba wer ensemble ba shibem piana ba ko faire le mide faut ko kangisa ka bango yo mo tete on ko faire ko kangisa communauté ya bango tout ba bungaka afin ba voyager ba kota ba kikuku misusu ba kenati ba komola na ba sama banga fleuve ba bungaki bango toi si ba voyager no mona ke no ba tumusu ba kotsa bango na ba avion na nenga kivunga pena ba buba kotso ba bombi okotsi na kati avion donc solution eza faux ba ndo kanga bango ba fingi yo voilà ba lukie pena ba zuier pena avocat ke samba na yi donc faut se connaître pena ko felo mi dazu ndeti bata bongo o lukele bango avocat a lo anglais ba solani na anglais mais ba mission pe na binomo ba mi pesa pe respect comment mission c'est bon yeso ake panza makone kuna quartier la tenza nenga avec ko felo mdako mela pe whisky na ya se amoni mutu moko bo ala nini abuki esign bo misem tabengi na makasi ese ko fa ko luka ye ayebi bango bazande kota mona ka leader fa luka ndenge nyonso amona ka leader fa ba nzoto na ye ba toke de kuna na ministre de G bebeli bango ko makamba grâce te moi sali we grâce te moi zongi sibo bango balinga ba leader balala bango sala ka bango bien ba onde bazaka bon oh bango to mona ba chroniqueuse wana mona ka bango to ba luka ka potsa bango za ba leader balala bango ba suna posa musala te musana bango nete mutu ko pousser pembe na leader mais nzoto na ende mutu e ko pousser e pembe ya mission kasi zela sala ba raconte na bango côté ba leader ba bengisa ba kuta na so mona tamoko la ti pantalon comme ça nzambe lobaka makolo mabe to aza ko beba na batache ba ta kabilo mwa mikuse pa mona kaza mipende azabu ndeti yekuta lata ne ba pantalon po lobaka lata jipa che kola ya mwindu na se
Pour nous azana bommanuta na ba tatouage au kokate. De penon die basala on die penon so yoki mukuso die léopard mutakwanzara. Dana ba pasula ba terra sanduta donc au kokate. Adi sénateur na bato ba otala yo. Conseil ni ngo pesa na bato ba ofinga bato. Ngana ko pesa conseil to chroniqueur ba ofinga. To continuer ka boyi. Hein? Bato musique a Congo continuer ka na ofinga boyi. David. Bato bazo finga bongo bazo banga te ngo ebisanga conseil na ngai yokisa bango. Azupe na matoyi bato ala bakola wana bana masasa mana ba poal na masasa mana bango nde bazawana. Nga pena trisa na lobi boyokanga. To continuer bongo kote bato bamona ke fait et comme bien na suka fait pekati. To photo ke na bango bongo. Nga na pekisa bango. To continuer ba o bamona pena ke na bitumbo ko mabe photo tika ba o tika liboso batiki. O pekisa bango ni. Mikolo bongo batata mibimba. Bandumba ba lesbienne bazana ba PD. Oh papa. On sait le rôle ba bango te. Non le rôle ba bango te. Ba continuer ka bongo wa komona ka lemba sengi la paix. Bon la tête totale yo ba programme ya wera son les années. Ouais, bientôt en février tous voyager déjà qu'est-ce tout complet. Donc tous que nous aussi ça bon enregistrement mon te aussi ça va finition on nyonso de mabanga ba mastering donc ba makambu tout. Toujours que ben studio marcadé donc au tobetela ki buisampi pa toujours zonga wana pour na finition disque et puis tout ça wa ki masote et ça problème te biso misa banda ko ki mana ba ferret biso banga sumi c'était biso ton ka faire Bill Clinton JDT ba longwaka to ko bana ka wera so na za force ko so za ka wala te wera ngaka kabisa à partir à jour wana mais quoi le roi de la forêt le roi de la forêt a bête pas album na ba sala miracle film bo mona pe makambu pe donc les anabis makamba kolonga bokolonga na bino donc to ko zo mtabeta kingongo to yebiselo ba a b b cha b b b donc ayembi na na ndenga masola balabala moi constamment bato basali oka weka ko kaso fula bato teze solo te ko fula c'est trop dire bato bazo ya mission weka ba eba na bato bazo ya son esprit travail te bato bazo ya kan esprit à voyager bato bazo ya kan esprit som bakar OK bato basoma bakar ba voyager ka wana basala kana au travail pour boyer ba bango lelo oui, héritier pour les lois de l'héritier, combien de temps ça a dans la maison mère? Héritier a 17 ans dans la maison mère, oui. Surtout aux Bill Clinton, aux yeux Ferré. Et à 17 ans dans la maison mère, mais beaucoup de gens des cas yamba, mort vers Fula. Quand c'était on te le dit, on a série, on a raison, on a yamba la mort, mais héritier, Zalaka déjà, Zalaka pas le roi de la forêt. Si qui vous sapez, Salama, yambite, mais Zalaka de la maison mère. Donc, mon tabon a patience, c'est au Salama. À Oumelate. Et Badé 3 ans. Obi? Ba 2-3 ans. Bon, so ba déplique ba yaka ba sala ba kombe ba ina ne ba fulaka bango ti. Ba lobi na minute oyo, ba mission wera ba yeba na soute. Et to lingi ne ba ko lisande travail, makambo za so stekene te bo aloteur ina no yembite to tindi au poto te. Lelo comment travailler, so to moni que travail no za na moi fidélité to si to fulio. Eza bon. Bon message na ba tunyo so ayo. Mingi balingaka biso adresse sénateur na bino azali commando breveté. Donc mutabangi sabino te mutalengi sabino te poso bitumbeye biso to zaka prena ko bunda. To bangara mutu te. Donc biso tongo ye mon iso micro ye to bundi donc biso to za bongo. Bientôt Moroté, le roi de la forêt, orchestre mobile, équipe complet. Bazozo nga bongo mikili bakende ko si ça ba makamona biso ya Moroté puis là ba robeta quelques concerts na ba pays on a kana kata ba France robeta quelques concerts de siko to relancer bino Moroté. Donc à tous sénateur bientôt na kozala na kin pour na osaka musala ko biso to zaka to travailler muke ah to travailler muke na kin. Au travailler muke loin de travailler muke kin po loin de tikala na David na Carlos Cabal pas VK donc soko umeli ah donc actualité pe makambo kosila. Dabato no mono ko mo lega OK biso to linga bongo te. Donc mbote na batutu balinga nga commencer par yemei Nico Kai formateur de boss. Nico Kai formateur de boss. Donc mbote na yo et puis merci la petite sœur na propre Josine Poutouville. Donc ba iPhone komagi déjà tani na ngo fier na maboko ya mibale 13 na 12 Pro Max donc merci beaucoup petite sœur na propre donc na sepeli. Moi mon lumière congolaise ba mbote na yo et puis Koko Maleka prêtre matembela simanda ko baluki obuki. Koko Maleka prêtre. Vieux Mikolo nazo comprendre Koko Maleka prêtre. Koko Maleka prêtre bambote na yo. Nanunza ou fille de disque bazaka bongo na bijou tobo. Babi boss na biso famille bijou tobo gela onza o bambote na yo. Donc on appelle si batu tout o balinga toucha sénateur Mbote ve Willy Pessel babi ne famundelo PC Kotimbala moko. Bambote ya batu tout et puis Mikolo balobi pona ko traiter po ezakitoko donc okutani na maison MLC, Marlène Lopez de Grand Matériel, donc nous recevons produit tout. Donc Mbote na David Wembe, Moutayambinga, donc Mbote ya batutu. Et puis sans oublier les grands déclarants d'Yele Macharan Zambé. Yele Macharan Zambé. Macharan Zambé, Yele Macharan Zambé, donc Yé, Atala Pementa Kabaranenga Lingi, donc Bazarabon, on a double brassard, c'est que Nabiso, Marcim Lusakwen.
Donc ba mbote ya batutu na lela bino fort na ba auto boaki na ba auto boaki te to lela bino ra fort donc ba bisous trop. L'homme qui a dédonné l'avion avec épreuve. Chef Pinto, Zalaga, na David Mbego, ça la bien. Bah bon, on a battu sur dans Masola Balabala, na Idéologie TV, boteni biso rigueur c'est ça normal. Donc piler le top déj. Piler le top déj. Ah ouais. Makipa ngai te. Piler le top déj. Wa pena donc wa pena mpangi na ngai. Piler le top déj. Ah, makipa ngai te. Yebi ça Socrate, muta munene wana a confondre été. Piler le top déj. Salara David Wembe ko salaka bien mo makambo no lo bakawana ba bloco salaka ngawana salaka ngongo penza e ko sala bien. Merci beaucoup na batutu o ba accompagner Masola Balabala Abeda Shudangola Fisto Mukendi na niveau États-Unis. Abeda Shudangola Fisto Mukendi na niveau États-Unis kota Masola Balabala makambo lobaki Fisto Mukendi makambo lobaki Salango na Masola Balabala eko sala bien. Maître Lo Ashkaboa, Kota Masola Balabala, bébé Davinel Papa Tiam, né la image à David Wembe. Bosana kata mutema dadi assez. Soko yaka lelo te, e logo olinga kozwa. Na Masola Balabala lingera tete. Sans oublier boss Ipo Boalui. Babi muteki monene ya diamant na kata mboko bate bele bakokaka susu makamba diamant te tikala na boss Ipo Boalui na bosanité Malamika Jaba balobi les mystérieux na kata Congo wana mutazo sala makambo ezomona na bato bazo kamwa ezakaka ye Malamika Jaba donc azawana muto yo babi pena les mystérieux azo pesa makambo solo ba mettre bakosaka batuti kuno keyo zui solution Malamika Jaba. Merci beaucoup à toi, mon boss à moi, boss Kula. Boss Kula, balobi mutazo gangera.